Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que par rapport tous à la canamité Mayabato. L'ouvrier mérite son salaire. Dada zo uta monga fula. Azo futa ba transport nae. Azo ya tournage na lemba soit ba répétition et pas modéro. Naebi ba montant o nana takaza pesa kapona film. Mais monta uta na monga fula ti lemba ba risque ba moto. Pour akomaka avant pour abima mabete na musala nae. Et na suka nango ozo pese soit 1000 francs en transport. On a droit ya kolobana modéro et le côté. Le Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa,
bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo merci nada bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo et faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aimez beaucoup Babango avec Yves, Ipan, tous du des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindou et boss à Dallas. Merci à toi, Rice Kang le super pro cameraman le RDC ainsi que les codos qui assistent JPN. Voilà, là j'étais à vous nous sommes déjà avec Mama Top, Kilo et Mboka, Kilo et Kichasa, Kilo et Aba Mama. Donc tous années pour que tu aies solo papa information na rumeur tous qui te bête luka Mama tout solo anaye donc on a passé déjà Mambo Tebele na Vinanga Kati, Dominique qui est 100% Moussakata, vraiment à Londres, et sans oublier Mamé Milinze Mamote, mais tous pépélés en béton, Mamali Kelemba, et sans oublier Pang de moi, Amunka, Akansel Tunga Tunga, et puis je vois déjà ma maman que j'aime bien, Billy Vumuka Fondation, tout ce qu'on va venir Barfelin. Le président de Ndomba Silganor, Nabosanote, Kaba Kaba, le chapelle de Genève, Jean Moulumba, une sorte de Bruxelles, Raman et bébé. Raman bébé qui tourne Gandhi à Paris, qui c'était le fétiche papa na Riben, Guillaume Tiswaka, le président de Congo aux États-Unis, Nabo Sanyote, Kaba Kaba Ngochikuna, na Pessi Bambote Belé, na Venanga Jimmy Dilantoto la période na Katia Parigo, et Nabo Sanyote encore, hein? Vini la TP numérique. José Baïla Jiba Service, top c'est déjà pas maman top Kilo et Mboka. Bonjour maman. Bonjour Yves, bonjour, bonjour. Bonne santé, document tout est ningana qui m'a maintenant ça va. Maintenant ça va par la grâce de Dieu ça va. Voilà, bando bota la bisomi baye ba troupe ya maman, est-ce que vous ongeli musala to ozo sa système kaka ya ndenge za ka moi ba requin donc voilà. Compagnie théâtrale Top Star et Zongi, ils ont déjà en cours. Ça c'est bon. Ma solo déjà c'est bon, bah répétition, c'est bon déjà. Voilà, j'en profite déjà de mon ami perso, donc Alain Dele, le génie de la poste congolaise, et sans oublier Sama Taifoji, Maman Bonnet, avec Thomas Soulizaga qui tourne dans la nouvelle tendance. Voilà, Maman Top, tu as toujours moins d'informations par rapport au voyage au Salaki, Maman Maki Bandekona Dubaï, Babi Yopé liste des na Katiwana, et pourquoi qui m'a qui voyage, il y a Dubaï. Nakimi voyage te Yves. Nanga le binga kimi voyage. Kimi parce que lui c'est ça qui comment nakimi voyage te. Kombo nange zala été. Faut lo ba masolo to beto lo ba solo ya solo. To ko sarate to eventara pété. Kombo nange zala kité yango nakenda kité. Nakimi nanga voyage te. Kombo nange zala kité. Ça que non ndenge ntango moni bandeko bakei bazongi na autorité ya yemoko grand prêtre maire et puis na makambo nyonso to ça que non ndenge ntango moni bandeko baleki na bakei puis to pesi merci to sepelaki ba voyager bakei pe bazongi to bane ko solola to zo solola na bango pe boni to ça bien et ça le peut bien et ça ni Dubaï ba to ba mandi okena ngo lelo c'est ça et ça le ka bien bandeko bakei bazongi c'est bien. Et ça là est bien. Voilà, papa, un film moko auto promettre biso très bientôt là. Aux on a un film moko qui toko Mama Top leader ya ba jeune c'est comme ça. Bon moi na top. Moi na top. Te ozo promettre ba tu na film moko boye. Film moko kalate bon moi na top na uniforme bleu blanc.
Moi, ça, c'est ma génération. Donc, moi, ben, top élève, il y a bleu, blanc, vraiment élève, il y a humanité. Par rapport à film, je suis top pour ça là. Maman top trop sexy, olingaka ko salela âge na yo te ezaka ti ya quoi qui musweli kaka ou bien scène de singaka peno télé mandengo nous ala ndengwa. Ils ont en scène, ils ont le rotin qui musweli par rapport à quoi? Est-ce que musalo ils ont un rapport na qui musweli bien école mutu? Et à musala kaka ndenge senga na sala na sali c'est tout. Maman top azaka pe prête lobby à sala film mongo boye. Sexy, donc d'une manière pornographique. Ce qui est bon et mon ami, maman t'a pas prête à ça. On n'a jamais filmé un porno. Non. On a exagéré. Je suis mère de la famille, ma responsable. Jamais on a tout sauf ça. Ça y a moitié ni on a pour nous aider à côté. Vous avez top nangola. Nalat ça qui n'est pas na menga zaki bon temps. Exactement nangolé la tamara nango bino ne bo mo nango grave neti bango moko ba fi nanga neti la star misuni nasi misuni donc ba mona kina bango gravité et nango tenir la tamara nangola ba la takana bango biloko mike ba tuna baby ba biloko na mo pe na kini ba fi ba komo la tango ti siko ba sakina bango moitié nuité ba la takina bango ndende ba la taka pona ngolé za nango autorisé za nango permis ya nango problème té voilà. L'amitié n'a pas d'âge, mais maman Nabiso top. Toyebi Nabiso za ngondengo na kichasa même na poto. Mais olingaka plus que za na bana mikike batu ya âge na yo ezaka nini to mona yo surtout na Gabriel lisolo na ngako beta ngoto olingaka za na batu ya âge noté malgré l'amitié n'a pas d'âge mais olingi ma jeune fille ba fillette bazo kota na mondo yo ndozo comme ça ba camarade mo te quelque part et ça m'a bien te ba biyo maman mukolo bena bana batu ba jeune fille. Oh, bon, ça, na jeune fille, comme il y a un problème. Gabriel Bolembo, azale qui n'a pas solo la bien, tout ça la bien. Azale sous mongo, azale non konanga. Donc le kele na mongo toko ele le côté. Wana azale non konanga. Ya makila penza ke ngana Bolembo toko ele le côté. Azale mona mongo na lingara mingi, yé pas lingara yane mingi. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? So na Gabriel est opposé sur problème. Donc il faut que la génération attachement on a ndelegi makasi eza attachement neza makasi poto yokana poto za animé na même esprit bino batu moko même esprit so babiso bozo tambola bon moko il faut boza na même esprit même sentiment donc bon on est beau marcher bien bozo to za na so animé na même esprit te Gabriel akoyokanga na likambo jamais à Rozwanga aloba de n'importe quoi et pas batou soit avant ça batou réunion pas le balabango non Gabi so kayoki likamnanga arobenga yaya na yoki nini akoya to solo li na nenga bia za mona moko a respectanga mi comme ngape na koka likamba Gabi jamais na okena na minimiser na loba de n'importe quoi surtout pas bateau peut-être ba na niveau na été et c'est impossible c'est un peu ça bino na bino bo sangana parce que boyebi eloko bo salaka bolinga kana d'abord ba jeune garçon belé bolinga ba papa âge na minute bolinga mi ba jeune garçon comme ibali na bino et aussi boza basi oyo boza exposé trop na moi ki ndumba bino mi bali yango et kola makile na bino tutana yango nde vraiment bo mesana bo commencer ki ndumba ngo to sala na bango bato yango na balobi ki ndumba ngo to sala na bango bakanga biso wapi bana ngwa mikepe ba monaka biso wapi ils ont ba rumeur les ont dit bon netinga congolais nazo monika mutu na kipaka na ngati po congolais zaka mutu aloba et puis bato yo po kande baloba muyaka moko afingisa bayaka nyonso ba congolais o balobaka ba bibisa eza bo basala ngona bazanga musala bazaka neloko osala te donc vie na bango ekomaka oyebi oyoki mutu congolais ba ba sédentaire siko ba pale kaka elemo basala kezate mutu lokola René Mbote 1m84 le Brazzaville o asolora bien est-ce que ça n'entend de la que o été ana ta musala na etongo ke musala ayebi ke azotala vie na ye abongisa vie na tout et tout bilobele zalaka na basi mais comment na mibale eloko ekamusakanga bana nini na mike bamoni biso na bango Gabriel asalaka vie na ye nga mpe nasalaka vie nanga babongo na ngola bosala te tokosala yango mpo na nini bato angola nde batopesa biso bainformation bato angola yango neti banani eza nango bato angola te eza kaka bana poto balinga bilobaloba
Tu vois c'est là-bas Angola makamba. Ça c'est bien, maman Mili Nzemba, motema tous pe pela mbeto la talakio et olambele ba on li follow toto et a se pele no makasi ya biso PC mode ça la bien, maman Mili Nzemba. Maman Mili Nzemba la lingi yo mingi vraiment. D'ailleurs singa babi maman Mili Nzemba lela au fort, nga pe na leli au fort. Donc na lamba li follow toto. Fala ko zala maman Mili. Olia. Yaka na jena lambela, lokola yana jie. Ngamo na selo liboki ambisa mai ya nzungu. Yo nazo ke kuzana deja nasomba eboka o wana na sala ki makemba ma yo pefuna na tutelo pe manyoko na makembe sala penza lituma na li folo toto mama Emily ozala bienvenue. Donc ça c'est bien et maman top ozara toujours na ba esprit ya ko jouer rôle mingi yayo o jouera toujours simple maman, soit maman moko boye, y a ba jeune. Est-ce que aux ala rapé un esprit lobby, au sala rôle moko boye comme tout le monde a maman na biso ba moseka, y a tonalité. Est-ce que maman topé a jouer moi rôle moi tonalité? On arrête. Parce que na notala. C'est que na notala tena jouaga. Na jouera tonalité so ba sa ba lokele. Ba maman ya lokele. So na jouer tonalité na zonga vraiment ki sangana. Hein? Ive nzambela ngai ivilika mina ngako ndengo ikomona ngai yawa na eli mwasi alokele soko na ikoloba na yo sala eloko ngai na yali nango pose sengeli yo sala sika wo ikolambela ngai bato misini biloko na bino ya kisasa ya mato misini biloko ya lakala mafiligo ngai na linga kango salela ngai lituma na sombe ya lifolo toto na liya obige ozongi singa na réseau maman na biso alinga donc noko wana yana nga malinga moza zanga génération wana yana ngai e bongo naza tout so ba pesanga moza zanga génération pour na sala nyonso na jouaka mama tonalité na jouaka normal bientôt la bomona na uniforme et na bami na oni surtout monaka et surtout ba collègue na yo ya basi na nous avons so tourner na ye ozo sentir à l'aise na scène basé belé hein basé belé. So nazo jouer na dada international na Zaralaise mwana nga moko tiro bibie mwana nga moko so nazo jouer na Marina na Zaralaise so ina jo jouer na Via Queen Mada na Zaralaise bena na trop à l'aise ata basundi ata toke na ba papa so nazo jouer na sundi ata ya Johnny Sakala badadi di Kambala donc na santara vraiment que oui na jouer na ba grand ça là on ndenge tango waki information mais bimaki mamuke pona ndeko na yo Blekino mobali Hans Luzolo que il paraît bobi maranaye marambola ibimaki et ça qui moi bienté na bato bazali banda ya mboka et surtout question pe na tuna qui habité to yo na réponse no mo ça la bien ngai mo sa zanga génération na problème avec un mariage puis ça et tu la mariage na Hans Luzolo leki na nga bambote bisika za to sala film ya vieux chinois ya locataire ezali biloko ya Diego Miziki Diego bambote yango yo to joana Hans azali mobali na nga ya mwana muke azali tolo ba Mario voilà ali yango eboti o Congolais mesana ko bota tangu na kena Angola batuni o mato po ina Angola ndeni yoza na zema Hans yango na Hans akima kena poto ngai na Hans non ndinga zana na respect pesa nga ko zo courage ya linganga te eza pratiquement impossible a osala ngoti baba leki ba respecter nga makasi et puis na monde de théâtre ba yebelinga na buzoba te nga za kamto ba makamba buzoba na te mo ba dadi di Kambala ba ba mavwanga mo ba ni nazara na ngoti aza juste leki na nga to jouer comme to jouer kikaka ndenge senga ki diengo musique to jouer na biso elo mo te. Voilà, parlons un peu de Dada International. Azali Mono Yoboti à Liboso. Et l'orientation, il y a vu au PSAK par rapport à Moussala. Parce qu'il y a Congo Promo. Et c'est aussi une journaliste. Oyo, Aza compté, Basala Moussala Bango bien. Mais c'est comme si, moi, déclin côté Gotoana, à mi pessiming na théâtre. L'orientation, il a évité. Orientation, par rapport à Moussala. Dada International, c'est ma première force. Moi, on a Liboso. Te akaina nanda kuzala mtema mnene uzayaya lobi na lobo kunanga na okipe kokufa zala responsable ya baleki nao et puis dada ndenga azana au social azwa ngamo ko mama nae
natalaka ba comportement dada za textuellement ngai donc nayebisa nzambe merci pour apesa ye motema monene alingaka baleki na ye bamakambo mosusu dada asalaka ya des fois nga moko elekelaka nga mais nalobaka nzambe merci nga mpe nasala yango na bomwana na baleki na ngai donc dada soki asali théâtre avant koma na Congo Promo azalaki na moto ya théâtre akende Congo Promo kokende voilà na teya ye nga bitango komi na Congo Promo tosaba oyo okuti zala na respect na patron na yo yebaka langage ya kotenir liboso ya bacollègue na yo et puis namonaka boza bien vraiment namonaka boza bien esalaka nga mpe bien donc oyo naloba ekota et puis nakoma mo nazomettre yango en pratique esalaka nga honneur na monde ya théâtre na nayoki te yaya moko to mpe papa moko alobaki dada makaki ye dada asalaki be non azalaka toujours na respect na tout le monde et puis na badoyen oyo esalaka fierté na ngai yango wana mpo na ndeko na yo modero dada ndosi toyebika ndosi ala mosala kuna kolongwa na ye est ce que ozwaki te ntango kosola mwana no dada ya kosola mpe na modero te kolongwa mpa modero nga momi nalongola ye tolongwa mpa modero nga nayebisaki ye tika par rapport tozalaka na mitema ya bato ata nzambe azoloba l'ouvrier mérite son salaire dada azouta monga fula azofuta batransport na ye azoya tournage na lemba soit barépétition et pas modero nayebi bamontant oyo nanatakaza apesaka mpo na filme mais moto auta na monga fula ti lemba bariske ya bamoto mpo akomaka avant mpo abima mabe te na mosala na ye e na suka nango ozopesa soit 1000 francs en transport c'est quoi moi sikoyo aloba na modero eza te ayaka kolelepa na nga mpo ana droit ya koloba na modero eloko te modero aza lokola oncle na ye soki alobi mabe eza te kosolola te wana te aréclame to alobani te nayebisaki etika mosala wana c'est ça atika toza na biso ya bon terme na modero asololaka na papa na ye problème eza te mais sauf que ifala tika mpo pa na ye ekomaki lokola libaku mais azokoka koloba te loko ozokoka koloba te etika nga mpe nasala bafilme ti nayebi te nde nasalaka bafilme nga mpa na nga nde nasala bafilme natournaki na mwana azali koshue epai ya Léa babu aye asaleli nga 2 tableaux napesa ye $5 je na 2000 boya transport toza bato ekoyede mpe lobi asala ta mwa wenze na ye afuti transport na ye mais dada aza moto akala aza déjà kombo opesa moto 1000 francs 2000 ya transport eza gentil te yango nayebisaki atika ndekola oyebisaki atika mais lelo azosesengana est ce que aza na place oyo trouvele ntango olongoli mwana mosala quelque part nayebi te azojoue partout neti na minute oyo azojoue biloko aya edo kaungu ajoue biloko aya edo kaungu ajouera pas shege biloko ya top vision ngamo mama nde nasalaka bafilme ajouaka ebaka ta soki asali bafilme abengaka ye ele partout azotelengana te aza na compagnie théâtrale top star nde kuna bisika aza me nga nakanga bana na nga te même batrésor tiswaka même banani bacaresse kanza ezala baemile moto aza na besoin kotourne babenge respect na nga kaka mama babenge nga c'est tout naokanga mutu te mpo so nakangi moto ekomiki motema mabe. Voilà. Merci à toi Titi Kadima, mon bout de 32 ans de pouvoir. Mais tous maman mouké maman Sima, tous maman Sima maman mouké. Titi Kadima 32 ans de pouvoir des obomanga. Azo bomanga mon mbali wana. Ça c'est bien. Tous maman mouké Sima. Est-ce que théâtre au moment top salaka kala tant vous aki na gobu sans souci tant vous aki et pas ya ndekona biso Bodo le président. Est-ce que Ozalaki Bodo mon papa que j'aime beaucoup. Bongo yozo luba dada ifazwa est-ce que yo banda ko zwango na moment oyo betima solo tango yo banda kite au moins biso to souffrir na musala théâtre c'est peut dada souffrir comme ça zo esprit théâtre comme na ba vitesse nango ezande biso to banda kate biso to banda ya TV ozo comprendre to banda ya TV to mona o to mona pe à son âme mon vieux sans souci mon kili mobimba to ça il me so répéter banda 12 heures ni répéter zo na yolo ni biso to na lemba ko bana 12 heures na tikete 10 heures na baina ngama kopa sola na ko tabanzela mombele yanga ba poka na koma na répétition avant nazwa problème na chef nanga nani te ya fio tingoma
Il a fait Chama Tata. Il a fait Ngoma dans la Katia Suisse. Na Suède plutôt. Yeah. C'est ça, dans mon cinéma d'Ongoma. Voilà. Voilà. Et ça n'est pas le lot. Le lot, vitesse est dans Zonzing. D'abord, ça n'est pas Abouaki Madongo Manae, Mada Tindeliembo. Abouaki José de Londres, Abouaki Charlie Malula, Tindeliembo. Donc, ça n'a pas tout naé. Abouaki Siara Bibiche, Azakuna Kine à bon séjour, Tindeliembo. Donc, et comme on n'a pas vitesse, tu vois, par rapport à Yabisoko de Yalarati. Pour les katana na TV, il faut défaire là-bas. Vous comprenez? Par rapport à l'éloge à bonté. Donc, moi, je comparer en Wizati. Le théâtre, comme on a dit, on a dit que et il y a vitesse nango. Bande qu'on a besoin poto pe monter ma malam bazo son besoin d'une manière d'une autre. C'est un peu ça. Il y a aussi une différence théâtre Boussala Kana ou Lelo et côté thématique et côté scène et habillement, voilà. Il y a une grande différence. Lelo différence dans les hommes, les autres ça va théâtre na besoin TV. Tout ça il aime so condamner placement quoi. Vous comprenez? Mais les autres comme au sali biloko na oya poto wana ba mabanga na koboka Yves Lobby top na yo kaki moi desa mo yemba mbango to monta necha biki na fait kozanga te po yeba na mukolote yeba na fe ngonga ka elle était jamais rosa na ko na tambola na ngwana ona bisa photocopie no so donc partout ka soki na tatika ezana mbango na kimi na zui na ba agence on peut passer ba yeba biso oka lobaka mboke uti na nini pesa ka code ba yeba biso. C'est un peu ça. Donc, makambo izo évolué, makambo izo changé. Bon, voilà. Bango ba yo kuta théâtre comme kitoko biso de to souffra. Et système il y a autoproduction et comme le cas na théâtre yo moko mama top aujourd'hui dé na yo aujourd'hui mbongo na yo tie en jeu au bengi bandeko baya ko jouer. Est-ce que ça bien tu as mabé parce que ba producteur bazo le lapin na moi comme na mino mingi et c'est comme si pour bomi théâtre au bato bandeko soma na ba DVD les les ressources comme un système à YouTube. Bon c'est système à YouTube eza bisotin eza ka ba mona poto kunati. Bon YouTube on na kini eza ka ba mona poto. YouTube est na la moko boye na monde théâtre. CD za na mo vitesse moko boye. Bato ebilo ko mona nzela mama top to mona ko lisute mama top to ninga ndengo jouaka. Soko ebise kota na YouTube. YouTube na au mona faut cha moi carte no $5 pour oluka aussi lisata lemso épisode moko il y a 30 minutes. Est-ce que tu crois que tout le monde ressemble nani n'importe quel méga? Est-ce que tout le monde a compte à WhatsApp? Est-ce que tout le monde a un téléphone par exemple iPhone pour compte nani? Quand vous avez un téléphone à $10 et compte à WhatsApp. Est-ce que ça attend à l'andabiso? Au moins on sait que non maman compte à YouTube tu vois bon même biso kuna biso to kokate. Donc ba producteur ba sunga biso bazonga na CD. Ata YouTube soke kozala mais ba sunga biso CD za po ezana bato belé bazolela. Et belé. Ce que YouTube est na intérêt ka ya bato libanda mboka. Nde bazo sepela. Na mboka peut-être moko. O ba mona kama moyen na bango et permettre bango ba somba carte ba kota batala. Mais le reste to privé ba te belé. YouTube est privé ba te belé bazo landa biso souté ba sentiment bazaki na mpona biso ba perdre ngo. C'est ça. Système ya autoproduction ba sunga biso ba aider biso ba YouTube nani CD zonga. Ce qui, par exemple, maman to passe les films na ma beza. Et ça qu'avancement est musalati. Na moni ki na sa musala na ngale muso producteur ali aka minko lekanga a China nga trop. Na sala nga penga mona gagner. Tout ça rappelle na banati. Mais bino na bino pe bozole na sima biloko wana parce que maman top tango beng sa mutuloko la vie de loyer producteur titika lutom sanda pesa moi $500 mais so yo bengisie au pesier $10 ka ya carburant. Quelque part peut ça la mabe. Non, on peut c'est $10. Téléphone za mouton, on peut c'est $10. Est-ce que tu peux ça na ba $10 non? 50 ou dépendre oui, pourquoi pas. Ezo dépendre na moutou na combo na ye. Mais tu n'as jamais repéré ça. Non, ça me salon par rapport à quoi? Mogoni na ofuta ndako. Mogoni na s'organiser na bana. Mogoni nga mo pe na s'organiser. Non. Mais bozo sungana ti. Ko sa traiter yango na. Oui. Tobenga na mbongo ngo ba producteur fu bo supporter pelika. Voilà, tobenga ngo transport par rapport à par rapport. Wana zo mona intégral dianyongi. Na ngola bisika za moto na Nzambe. Alors par rapport OK ndenge producteur za opesa biso ngana ko futa collègue na nga bongote. To se complément. Tobenga ngo likelemba. Yo ko benga nga lelo o nga pesa ko yango yo zongiselanga. To sunga na ka pona avancement na biso.
tant que ce que sur un film mon so bimé ko pesa ngape force lobi na et permettre atana ke Chine dans sens où anaka ndeto sunganaka voilà mais tant au fongoli site na osoko moni ke za lantro eza ngona ba vie mingité continue na nuka na se ya ba producteur za problème te ngana sala kana HB Monde Info TV pa ye mais nani Igo boss Igo ye moko na madame na ye Louise Antimba la japonaise na pesi bino mbote et y a problème te film bientôt là ebimi déjà lobby bon moi na top et y a problème te son nzamba sonye semaine prochaine on va ne film et y a problème te so que lobby na zo occasion na boss fongola nga pa YouTube na bando sa film na nga est-ce que ça problème et non problème te voilà, ça c'est bien. Donc là, j'étais aussi que nous sommes ici à Lemba, chez Maman Falay. Donc juste dans la maison communale à Lemba. Bien Bisso, Maman dit Maman. Maman Falay. Maman Yabatoto. Juste à face, il y a Bisso. Mon yolo solo. Fait des locaux industriels. Maman Falay, vous avez kala déjà dans Lemba. Donc tout ça, awa, sur mon lia. Biopena, il faut awande na Lemba. Donc nous boyebi. Et Asila raté toujours un temps. Liboke olingi liboke ya la Maman Falay pour sepela na karonge na Lemba. Voilà et bande c'est dérangé peu mon moké par rapport à déplacement en Angola, ba okima Angola pourquoi? Parce que Angola ndé comme que Rolanda kunayo et qui pas wapi mama top soko va en Angola, ba dada ba to sepela na mbongo na bilamba na nyos okimi Angola pourquoi? Na kimi Angola tena zongi na mboka nanga. Par rapport à quoi nakimboka na kenaka Angola pona vana libenda na kenaka pona vana libela te na zongi nde na mboka nanga naza congolaise na zongi na mboka nangai c'est un peu ça dada on sepela par rapport à bilamba yona ba valise leki kuto azoyi bate mususu sala na ngoni ezo yaka kaka sekoya bibi jisi yaka pa ucho yela ile so donc azana yekaka on est là la vraie paix to pesi ambote on est là la vraie Hortine yango wana Princilia kanaka na balbi yonde nzambe ba voyage Eli nanga mona nanga suka azolia 5000 garçons na beauté na commune à Lemba voilà mobala mbinga il faut segeza bongo voilà c'est un peu ça et loko na yaki na mboka nanga il fallait na yape na mboka nanga na ye po bandeko nanga pe banda ko lela carrière tout et tout na ye na badi pe musala nanga ba fan nanga na poto ba sepeli lisusu lokola Jenny Mavinga Jenny Mavinga mama na Zamira na Ruby ba sepeli lokola Roxy Adjoba la métisse noire lokola FIFA Lisumbu moi sa taille moi ça ba bijou ba sepeli mabeza wapi na yena commencer à musala nanga mais si tout va bien par la grâce de Dieu Yves année prochaine en Angola mais ezasu pona umelate na ndosaka au moins 2-3 mois na chiki sepeli makasi un mona bandeko balingaka yo surtout ba sepela musala mamata posala pona bango et surtout ba lubi mamata palobaka bien asala musala bien oyebisa bango nini asini tout monde ba otala yo bato balinganga minga pe na linga bino mingi na pesi mbote na yeme Rafingindo to sakande to solo la terre fait sopa mo bala mbinga babi yondo yo kaka kosuko so mo kondilera kosolaka na lingi bino mingi Aminata Ndonga la bile batelaka libala ya ngolu mama bana voilà pona nini te babi mami Nzungu moi so solola na nkolo na banzembo yeme motema ya Antoine Nzungu voilà na lingi bino mingi na pesi mbote na ngana Prince Toya un prince à Manchester balobi yende descendant ya King Kester Emenea paix à son âme mon vieux na lingi yo mingi René Mbote 1m84 le Brazzavillois mobalo a solola bien azalaka bien makasi pona nini te Adela Fortina Inzembo wana noko respect na noko pona nini te Tita Bokole nzamba ba héros ya Sylvie Mbembe na lingi bino mingi donc baza ibele quoi na ibte sona silisa bango bena continuer ça on Raïssa Katara biso kata Raïssa Katara te o cameraman na biso na sima caméra donc Raïs Mundele voilà eza bongo vraiment mbote na nga lisusu na Charles Mbongo contre Mbongo balobi mwana mobalo asisi chômage na Angleterre eza nde yo mon vieux pona nini te bébé yoka na kacha Suisse na lingio mingi Jésus de Londres ya Charlie Malula
salutation bisika oza Anse Luzolo bakabela nga yo ndeko na nga ya nini leki na nga na lingio mingi Anse Luzolo Fantomas. Les Fantomas voilà. José donc de Londres Bilel. Voilà. Wana Sida ya Bilel. Mike la Duchesse aussi. Mike la Duchesse na lingi bino mingi pona ninte Apo Firenze nduke yangu. Janify. Mobutu. Franco plutôt. Donc Janify aussi. Belé na lingi bino. Apo Firenze mamote belé pesa mama Zamunda bambo. Voilà, moi la maman na ngai na lingi bino mingi boza malamu mingi pona ngai na lobi mama Rose Bombula. Moi so atiaka mibala lez na kati ya Belgique. Na lingi bino mingi vraiment bozala bien bo continuer ka ko soutenir nga et ko sala bien na lingi ba remarque sala nga bien et sala ke na zonga na nzela problème susu na zana bobungi bino botikinga na zo continuer ko dinda na libulu mais so bozo sala nga ba remarque zo sala ke na zonga na nzela et ko sala bien makasi vraiment na pesa l'homme de Dieu Alain Maliki ba salutation mon ton nzambe ko bakaka mofuti ya solo zande nzambe yesu akosala. Voilà, maman nanga bijou Pierrette, ba maman basunganga na mabondeli, moto na nzambe na pesio mbote bisika oza, ya och angesaka, ya nzambe aba vif aza, abatela ona bana na Cape Town, azo soin ya bana wana, tanga makana Yesu elunga ezali. Ba numéro de téléphone nanga na pesi plus 243, au 993 60 66 27. Au lisusu plus 243 84 200 37 15. Donc ba numéro na nga ya téléphone yango na soko benginga okozwa na ngai moko na pesi mbote na Albert Mayele. Babi Mayele zala ka toujours. Voilà. Maman na biso Emilie Nzemba motema tous pepela mbetolo. Nzemba benganga mama Emilie Nzemba benganga. Benganga na benkoni anonyme on appelle anonyme. Mama Emilie Nzemba benganga na benkoni nazo zelo tango zo na kin. Nzamba batela biso apesa biso longue vie. Tina juillet to koma na ngolu na ye okolia pondo ali folototo na tout le lutuma na ke sombelo déjà bokana zando pondo ali folototo mbisa mai yo kolia liboke ya liboke pia ya makasa na lituma. Bon appétit d'avance. Voilà, merci. Et pangi de moi à mon gars cancel 7 fois parfait tout on a tunga aussi Billy Vumuga fondation tout son ba venir ba faire ba lobi ba ko tira mama tapa ki ne bete loko balingaka ya suka on attend on ningsaka poitrine ba Billy lo sala ngote ba bi poitrine le loko ningana te ba zo zéro na koli déjà. Oh na koli na comme il y a 2 ans kasi 2 ans zebelete ozali na 2 ans comme na 4 au côté maternel et kasi to mutakoli na koli déjà donc na comme kabona de na bilo mususu. Voilà, ça c'est bien vision le biso plutôt rubrique na biso vision et vous allez que yo mo mitune question me répondre comme journaliste et puis inviter yo moko et pour que to kabana mituna question na tuni ote et puis on me répondre pe moko to kabana nazo mituna question mama top onuna te poani toujours belle nanuna te secret nanga bonimbo yebango mama ngai liaka pondo ali folototo onuna te question nanga ngwana. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, merci, on se retrouve prochainement sur DNPO-TV. Merci, bye bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...